Mbote bandeko balandeni so na pesi bino mbote mingi kimia nzambe za na kati na mabota na bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Bandeko na ngai lelo tokoyamba bongo président ya association Erogal Lisungi. Tokosolola lelo makambo yo nyonso ezali koleka na kati ya association. Boyebi ke solo mikoleleki ezalaki ndungu ya makasi pour na association Erogal Lisungi. Yango lelo Kongo Alenga a se déplacé pour akoma na mboka France pour akutana na président Eugène Banangisa pour expliquer biso makambo oyo ezali koleka na association. Galoise mama to papa mama soza kolamba tikana nunzungu kangap na resho na yo yaka koyoka vérité ya Erogal Lisungi association oyo vraiment bana kin baebi yango ebele yango lelo tokolobela. En tout cas bozala pena na bokebi tolanda interview otozo kosala sikoyo na président Eugène Banangisa matondo mingi. Mbote bandeko balandi nyonso na pese bino mbote mingi ndenge ka na ebisaki bino na intro tokoyamba bongo président ya association Erogal Lisungi Eugène Banangisa awa na mboka France pour ameka ko éclaircir biso situation ya association Erogal Lisungi président Eugène Banangisa mbote Shoma. En tout cas to sepeli mingi koyamba yo na se déplacer pour na koma awa parce que biso to ana posa o meka ko expliquer biso est-ce que situation ya Erogal Lisungi za ndenge nini. Na moya lelo Erogal Lisungi se porter très bien. Donc makamyo c'est ça malamu ba dera na biso nyonso baza donc toza toujours en pleine forme na moment pour na Erogal Lisungi. Matondo mingi président mais biso to yebi ke solo Erogal Lisungi eza na problème makasi bana gal bagalona bagaloise balobi ke Erogal Lisungi c'est kufa mais kana ko expliquer biso Erogal Lisungi en tant que président et salama ndenge nini. Donc wolo bakibana Erogal bozala tranquille bovandanie parce que makambo tout aux en main na moment où nous sabino. Donc pour la paix sabino moi chronologie très rapidement ya ba fait automatique vivre durant les 6 derniers mois tant que ça Erogal na 2022 hein tous aki na fondateur Clara de Bruxelles a bengi biso abina biso voilà photo zongisa Erogal ndenge zalaki meto baksa komo ya Lisungi ndeto sangana ki quelques bande ko bayaki na bambongo banini mambo ebele mais bato mosusu oyo lelo bazotisa bakelele tomonaka bango te baya na bambongo tomonte Erogal Lisungi après Clara yemoko ayeli biso président ayeli biso moto pas comme président parce que kasai ke moto na la sagesse lokola yeba bandakana moto wango aye biso pe totali tolobi non na âge na jamais on sala biso enfin on sala biso baté on sala biso aventure té parce que c'est déjà quelqu'un qui a géré ba makambo ebele ne to bana oyoka mais tu veux qu'on montre le contraire nango quelques années après parce que 2 ans après tant que Clara a tiré parce que to vota était Clara noma qui est na place on pense à la président Erogal Lisungi a comme président Erogal Lisungi a suivi vice-président na Edikeya na trésorière Mama Belinda. Ndé à partir de là, donc comment faire fonctionner Erogal dera ba komi bebele. Nzoka yé azaka na ba idée na mususu. O biso to koyeko yebate parce que to sala vie confiance, vraiment tout c'est confiance bebele ba enfin yé nenga bala ba misa to wana. Mais si maintenant to yoka non Erogal to boma yango Erogal ekufa ma bebele bimaki donc moi na biso ba détail ebele zateka nde boloki la kiwana zomona ba akendati na préfecture ake changer combo ya Erogal a commission osuki Erogal ni na mwana ne la yoka kombo na yo bien te après tout mona mko msuto ke na banque boy Mama Belinda ke na banque na crédit mutuel pas que toute la situation financière ya association ba ebise que non oza sur la droite ba bloquer na ba carte ma ba ebise oza na droite oya ko tuna ba situation là parce que to yebi o lisuti donc en bref Mama Belinda avec son droit sous ya kota la banque wana ndé ayayi ko porter plainte matondo mingi ya solo président
mais motuna moko ezali avant comme président yo ozalaki bongo donateur oyo ozalaki penza kolakisaki ya solo oza na amour ya association oyo tobengi président toyebi so kombo na ye kimi ngai nani Léonard Lebo. Président Lebo en tant que président, est-ce que vous avez ex-président, voilà. C'est là. Matondo mingi ya solo président Matondo mingi vraiment tout cas tolingi toye basiko situation financière ya Erogal Sungi. Alors na temps wana nyonso tout président Lebo ex-président Toloba oyo asalaki ba force ba makambo a provoquer ki asalaki azu équipe na ya ke kokotsa na banque. Alors yo en tant que nouveau président tango zaki eli na kati association obimi président alors démarche ni no salaki oyebaki ndenge nini ke bongo mbongo oyo zaki na kati ya banque boyebaki ndenge nini ke mbongo wana président Lebo asali mobulu na kati association. Bon, déjà, tant qu'on va nommer Ngaï, on va voter Ngaï, président, il y a Erogal Lissungi. Donc, la première chose, il fallait une situation financière, il y a Erogal, ils en ont. Parce que, bisous, tu vois, la musique, non, pour Mango, Botola, Makambo, Bayala, Yanké, Mamou, Bélé, le Tovanaga tranquille, Tozotala. Mais la moindre de l'autre situation, ils ont bon côté. Donc, vous allez sûr, vous allez certain que situation financière ya Erogal Lissungi eza malamu malgré nous ezalaki biso ba cotisation to lembaki pété donc ba do ba negoya ba cotisation ba dera na biso ezoya na mbongo oyo mwandambo oyo to uti ko kuta na banque auto récupérer parce que tant que na crédit mutuel pour na ba situation financière ba sûr que non le rôle d'un nouveau président pour l'action ma moto ngezali donc moi c'est la banque a bêta sur les solo tout. Et si nous avons un binon, nous avons un BNP dans la même ville. Nous avons la banque BNP. Pour le président, donc, tout le ex-président Lebo, a même appelé un membre, monsieur, ce pas naïe. Bon, ce total est bien dans le listing d'un biso à 13 personnes. Mais tant que tu as 13 personnes, on a une cotisation à la banque. Enfin, avant que tu aies commencé. Donc, tu as commis dans la banque, au Kataïngaï, il y a biso bien la BNP. Expliquer la situation. Donc, on a le directeur de la BNP à Keti na site officiel de l'État, moins que dans le journal officiel, Bissonne va toujours kamba Erogal Lissungi. Déplacement, tout a changé à moi. Donc, tu récupères un bon tu sali compte, nous sous présent dans la BNP ou à l'Otilero. Donc, bon, on va dire qu'il y a un kuna, mais tu as ça va relever, en fait. Si ça va relever, tu as au moins na banque mbongo eutaki na crédit mutuel ezaki mbongo ya association ya Erogal Lissungi na mbongo wana tango eye na BNP toyo komona basali virement na compte ya diké ya virement ya 5 000 euros toyo komona deux retraits ya 1 000 euros lisusu donc à peu près ba 7 000 ebima mais mbongo wana boso bimisana bande mbongo wana siko mbongo wana mais mbongo wa bato ya Erogal mais siko toyebite mbongo wana ekenda wapi basala na nini ti siko toyebite est-ce que ba membre na bango yango question na ngala tuna parce que ba membre oyo lobe 13 ba yebi que est-ce que ba yebi que 13 000 pardon 7 000 bima ça je ne sais pas mais si bazan a besoin bazan a preuve donc on a tous les documents donc relevés en haut hein. Donc, bah, retraîner salama na ba virement, ma mutu eza awa. Oza na besoin nango, a bengi secrétaire général Florine Tielo, ba obtenir les copies nango. Donc voilà un peu situation financière la mission de Ngezali na moya lelo, mais ils ont vraiment regrettable que mutu à Lebo a comati na niveau à ça la biloko bon. Elo ngaelo ça nga souci trop diké parce que na une confiance na. Mais il n'a aucun moyen de le bana bumbu ba ebi dike ate ba ko yeba dike azali nan Berkim donc n'a aucun moyen avec Berki voilà un intellectuel le rôle Berkim a qui nous coué la buzoba ya Lebo donc il place les kelanga on comprendra comment il est arrivé là à comment mabongo au contraire il fallait arranger le makambo mais à quoi la buzoba
il y a Lebo, parce que Lebo a manipulé, croyant qu'il a manipulé Mbongo, il y a Viembenos. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a Mbongo a battu, il y a Rogal, il y a Mbongo. Martin Domingue ya solo président Eugène Banangisa motuna moko ezali ba démarche on surtout na ba papier otoza ko mona wa to moni na mesa awa to lingi to yeba président est-ce que ba démarche on surtout bango kuna na el wana président ex-président Lebo na Weberki est-ce que ba yebi et puis sous question ezali date ya jugement zaka. Bon, plainte est déposée. Tous les tribunal et on notifié déjà nani ex-président, il savait que les dates et le jugement. Si on en même temps, comme ça, on a convoqué dans le tribunal. On a avocat dans le biseau, on a deux plaintes. Plainte et moko. Na plainte où il y a police où maman Belinda Salaki, donc comme il y a plainte mi balé. Donc il faut s'attendre que le Cambo est au Kénamo tika souka, donc tika mambo été. Parce que même avocat a biso conseiller biso avec il faut aller jusqu'au bout, il y a le Cambo. Voilà la situation de là. Oui, président, parce que l'association Erogal Sungi et Zokende toujours bandé zo panzana. Mais ce Tolandi président tout bazako boaka toujours mabanga pa ya fondateur ya Erogal Sungi yo attaque président et l'or no koloba parce que Tolandaka ex-président avec toujours quoi accuser fondateur ya Erogal Sungi yo koloba ni na le Camboane. Bon, l'accusation apportée qui est fondateur, n'a eu de ce qui est l'accusation, parce que nous avons vraiment des détails dans monté. Mais ce qui peut-être y a accusation apportée contre Clara et Lucelle, il y a peut tout débattre. Oui, pour avoir que le bagano y est donc et puis fondateur. Ah, voilà peut-être qui a le bagay de salaire local. Mais en fait, il y a dès le départ. Tant fondé à Bengi Bisso, mais dit qu'il y a bien, moi, on a tout, à vous expliquer. Il y a un bazar. Tant dit qu'il y a bien, tant que bandit rogal, il y a bien, tout galère qui. Il y a un don dans le bail, il y a un comprendre, neni yo que quoi, na buzoba ya mutuara. Il y a un comprendre. Il y a bien, tout bandagi, la situation, on a tout le qui va bon, neni, tout monter structure. Mais on pour ça, il fallait se retrouver comme président. Claire, qui est sur les pour qu'il a confiance, il y a un tout ça qui a confiance. Donc, je ne s'attendais pas dans la situation, autant que dans la situation où il est, mais il y a un autre vivre. Voilà quoi. Merci, Monsieur le Président. Nabandi, n'habite ce que vous avez un mot à dire pour surtout un message pour Maman Belinda P. Attendez qu'on est là en tant qu'ancien trésorière. Les Londres, Longola, des marches, surtout, tu es que ça, là, mon côté. Alors, message, nous, on peut ça, dans le comité. Directeur et puis surtout dans les membres de Erogal Sungi. En tout cas, nous voulons remercier vraiment Maman Belinda parce qu'elle a moi si moi a le courage de faire vraiment Sungi biso makasi. Donc on a félicité Mingi yena mobali na hey parce que Papi Biba parce qu'il tout le temps à côté de ngai donc la démarche nyonso donc ba jour mususu ko tomona temps mususu na bina zana tante pona ya mais Maman Belinda kaka mbamba kaka ba président il faut ya suko yete ta pena mbamba donc yé besoin d'en pousser ngai donc félicitations pour la Maman Belinda et puis félicitations pour la membre nyonso ya Erogal o balemba kité ya Erogal Sungi je rajoute o balemba kité balaki tout le temps na biso baza ko appuyer biso président continuer ça la bouille mbongo avocat mbongo ezobima de gauche à droite to kufeli soki bato boni pendant moment oyo ya banungu oyo mais to mekai ko résoudre ba problème donc tout est satisfait donc ndeka ba Erogal Sungi sunganga la sunga to sunga voilà mbongo est bloqué mais à chaque fois mutu a joué le cap machine à l'association on kufeli nini donc tozalaki toujours prêt à régler le problème donc à un moment où je pense que moi apaisement et côté dernièrement na monaki Berking matinenga message au nom tous a convoqué na banque mais tous a convoqué yo que soit rendez-vous na banque vous a rendez-vous qu'on a bino zo rendez-vous au me mana biso mais tant ou bango bana ko kende ko sala ba makambo est-ce que maintenant benga biso jamais
Donc lelo sikoyo bakezwa rendez-vous na banque bazolinga biso mpe tokende mais toya osali na banque na bango na banque bango na ofunguza deuxième compte wana sikoyo biso tokesali donc biso rendez-vous tozozela rendez-vous ya tribunal seul rendez-vous oyo biso torépondre yango wana mais au rendez-vous tokende na banque tokende nini boye no tokoya te parce que bobenga biso jamais banda bochanger makambo bobenga biso jamais. Donc, ngai moko tout personnellement, combien de fois na yebisa belki boya to kutana, to solo, to régler ba problème yo en famille. Ba lingali ka mwala te. Ngomsu na solo la kutuna mutu mo ya bango, ba muso ba na ya bikata e donc azo ba si ba kata ngai. Ils ont compris le blog. Donc to ya rendez-vous na binoté, mboki na rendez-vous na bino mo ndebo mesana. Biso rendez-vous ya suka eza na tribunal ya Val d'Oise. Voilà. Matondo mingi ya solo to le ka kotuna pe fondé moi mituna moi moké pour ameka éclaircir biso pe na oyo président lobby. Matondo mingi président en tout cas merci mingi. De rien, merci. Merci vraiment. Nous s'est déplacé pour oyo tout ça l'interview comme ça. J'espère que ba détail la PC na PC mieux sauté mais moi ndamo na PC en gros ba va comprendre ce qui s'est passé. Banda janvier ti moyeleo. En tout cas, matondo mingi, en tout cas nzamba pambola yo. En tout cas, koba toujours comme ça, donc on sala bien pour la biso bagaloise. Merci. 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 Matondo mingi ya solo bandeko toujours koba se ko koba ndeka to ebisaki bino to silisi na président ya Erogal Lisungi Eugène Banangisa, toza bongo na fondateur ya Erogal Lisungi. Kulutu na biso Clara de Bruxelles oyo kokuta biso to sisi interview na président ya Erogal Lisungi. En tout cas tolingi toyeba en tant que fondateur ya Erogal Lisungi ve Clara mekana ko expliquer biso situation ya Erogal Lisungi toyebi kezaka mibale moko ezali awa na Europe mosusu ezali bongo na Kinshasa pardon oyo tobengi Erogal Lisungi Elkin. Alors tolingi toyeba situation ya Erogal Lisungi président ayebisi biso ke bambongo ezongi makambo tout situation comme vraiment posée. Yo en tant que fondateur sango wana oyokaki yango ndenge mpo na récupération ya mbongo nyonso tu oyo ex président Lebo basikrokaki mbongo wana ezongi okoloba nini na likambo wana? Mbote Kongolenga nazanga na sentiment ya joie eza mbongo na biso te eza mbongo ya bagalois eza mbongo ya bacontribuable mbongo ya batiaka yo okende kosala yango n'importe quoi eza ya yo te biso nde toza wana na Erogal Lisungi jamais moto akokende azwa ata 10 euro eza impossible parce makambo nyonso to elekaka na collégialité eza na bato bakendaka na banke mpo eza mpe mbongo ya bato oyo bandeko basali nzambe kaka moto azomona Lebo asala Erogal Lisungi te ndenga na oyo président na suka azoloba nayelaki bango Lebo ngam nayaki na Lebo parce que nazwaki bon namoni age na ye nakanisaki ile mosusu aza mature mais naye comprendre la président na bongo te nga nde nazwaki ye natiaki ye wana epu nayebisi bandeko bandimi berki mayebi tout le monde ayebi Lebo asala Erogal Lisungi te po akende nango akende kosala baje na babanke batusa non aza na soni te asala Erogal Lisungi te oyoki akutu même na bacontribution ye moko okutu bacontribution eza ya mame anuza mbongo Erogal Lisungi comment auzango koma biso bato Erogal Lisungi telema totiaki ba 400 euros berki mazana yebi Lebo aza rien na Erogal Lisungi azaka mutu bendaki lo aza Géa Castar zala wana comme président alors ezaki erreur ya ozala wana nani koloba mingi te aloba trop moni biso mosusu tozaka mal compris mais après bato bacomprenaka mais nalandi question moko natunaki président alobi na biso président Eugène Banangisa alobi ke même pas don président na kati association na 2 ans oyo asali yo en tant que fondateur ex-président asala ta bolamu moko te président okondema ye likambo ya mutu meme bona problème efo loba bolamu moko tomona na biso te kaka kolelalela tokolelela oyoka awa ezalaki otande nini etikali boye oyo te président baje kaka biloko mosusu tokoloba ngo awa te eloba ye président mpona toza bala mike te mais eza mawa mingi donc asala eloko moko te atange président Erogal Lisungi asala eloko moko te obe tomona mokomiso président lobi ata mwa décembre ndenge tomona te
et puis na kosala eroga lisungi po esalama atia rien ata un franc te rien azalaki pete ngam na benda ye na bikoma président après ke balolaki sala bamayu ya na babanke bausurpation ya baidentité baje moko ya bana mike eza mpasi mpona bagalois mais ebebaka bambongo wana eza basuyer ya bato eza mitoki ya bato eza mbongo ya mutu te eza mbongo ya bagalois donc eza mbongo bakoki kosala nango te ndenge ekomi lelo babimisi ba 7000 nayebi te soki bamembre nango mpe bayebi ke babimisi ba 7000 ekenda na bacompte privé ezalaka te biso obimisaka mbongo na eroga lisungi ne tozonga mbongo eroga lisungi te donc na yango nanga loloba oyo nyonso président lobi eza vrai bamikande eza bapreve yali donc eroga lisungi machine ya bassociation en forme torécupere mbongo torécupere makambo nyonso torécupere eroga lisungi baeroga wana mosusu nde nayebi te soki ekozala lisusu bese ekufaki nango kutu eza reconnu te na préfecture wana koki koloba yango wana matondo mingi ya solo fonde tolingi otuna motuna mosusu parce que toyebi ke yo ozalaki na Kinshasa ndungu mpe eza kuna na Kinshasa balobi ke eroga lisungi Elkin président aza susu te présidente na biso oyo toyebaki Pepito lelo oyo tolingi toloba mekana koexplike biso sikoyo eroga lisungi na Kinshasa eza kotambola ndeni non eroga lisungi na kini eza nga na tozonga ndenge olobi yo moko tiaka naloba malgré nazoba na bien te mais en tout cas likambo eroga tolobela yango toujours eroga lisungi na kini échanger makambo nango na ndenge nini toza na comité mosusu ya sika donc eroga lisungi ekomi rénové toke mpe na système mosusu oyo tokodévoile sikoyo te makambo kotisi ya honorable Pepito ye azali na foki na ye fondation kilala eroga lisungi ezali association ya bana gale wana eza patrimoine ya bagalois ozomona wana eza eloko ya motu te foki ezali ozoka bia fondation kilala donc wana ya ye eza eloko na ye ya pas de problème biso oza na eroga lisungi oyo mwana bumbu makala selemba aza na kati wana eza association ya bagalois eza patrimoine na biso bana gale donc wana tokoki komata tokokita eroga lisungi toujours eovivre eroga lisungi ezali loa na réunion lobby ya comité directeur toujours continuer toujours siège bureau ya sika na baba alandu et pas donateur na biso Paul Dikando na sur siège tozwa na manifeste quelque part à topesa esika siège kozala donc eroga lisungi ça va na kini c'est bon donc donc nouveau président royal ou bien pour le moment président ya eroga lisungi et l'Europe et jeune banangi ça y est tazo jouer l'intérim ya président donc général toloba donc azo jouer intérim na président ya kin pour le moment mais tozani na cordon cordon comme na ye 5 godard 5 godard bazana ba 5 godard bazali ba Ali ba mama Gabi ba mama Mainga ba Marcelin bazé belé ba Mireille bazé belé wana bazo coordonner masolo tozana ba Hans tozana ba mama Ig donc les prochaines réunions date ezaka prochaine réunion ya erogal Elkin à lobby des réunions ya mwaka ya comité toujours ya comité mais réunion assemblée générale nde yango milulu ya minene o ba nyonso bazozela o ba banderole kotepatepa partout bumbu selemba o makala et obengisa bato ebele bato oyo ebele tokobeta ba miziki tokosala ndenge ezalaka kaka wana nde yango tokozalaka la mingi te na kini so nzambe alingi po totia date wana mpona koorganize yango eza milulu minene bongo erogal Europe prochaine réunion za quand préparation za septembre malgré bambongo se zongi tozana sengo tozana réunion le 14 septembre à Poto assemblée générale ya erogal lisungi et l'Europe pona kindi nde non totie date ya assemblée générale te mais ozala la tozela soki président akomi na kini azana réunion na bandeko ngamo pe so nzamba permettre so na komi nde tozokanga date mais eza kalakala mingi te ozala suka na milulu nombo eza erogal bakanga mupepete donc bakanga pe milinga te alors to comme na suka fondé un dernier mot ba membre erogal lisungi baza kozela surtout bagaloise bango pe mingi bazotuna ba adresse bazotuna makambo belé surtout bato baza kolinga basadere
baosala ndeni si nayebi likambo ngo tunanga liboso na nazongela ngo erogal eza politique te erogal lisungi eza na masolo ya politique te erogal lisungi ezali ya bana ya gal eza ya moto ya MLC moto ya PPRD ya moto ya CP toloba moto aza na kati ya erogal lisungi akosala na ye politique eza problème osala ne politique d'accord mais biso mouvement eza apolitique par exemple on a action na makambo mosusu. Mais nous avons des politiciens là-dedans. Nous avons des politiques. Mais exactement, ne batuba image de l'autre candidat. Non, erogal sungi non, c'est pas ça. Erogal sungi c'est galwa nyonso tout. Il y a moi na nyonso tout ya gal. Eza la utu wapi na tendance nyonso. Eza la uti na MLC, uti na PPRD, uti na AVC, uti na soki ya bahati, uti wapi CP. Donc aza les bienvenus. Eza de ya bagalwa. Eza lo kwa mutute. Il y a bagalois tout à l'heure des films mais okende bino au monde film mais au magito. En tout cas merci mingi ya solo un dernier mot surtout na bagalois dernier mot na ngezali bagalois ba hésiter te ba ya ne loko eza na zobenga un patrimoine na biso donc na zobenga un patrimoine na biso poser loko bana ba bumbu makala selemba eza ya mutute c'est là où les gens ne comprennent pas eza ya mutute eza ya bagalois. Donc nous avons hésité à bagézer loko ya bagalois. Vous avez makanisi yaka nango, vous avez na maloba yaka nango. Nous sommes les bienvenus. Surtout na nous réorganiser ngo toujours réorganiser ngo. Binomo bon monanga parce que global batro les gens on a tina moté. Merci mingi fondé moi mbote moi deux personnes dans sous bana bombo bazolanda yo. Non, on appelle ça mbote na bagalois nyonso tout. On appelle ça mbote na bagalois nyonso, na bagalois nyonso tout. So na no tanga ba kombo oyebi ke to bima lelo te quoi. Donc on appelle ça mbote na l'équipe dirigeante ya erogal lisungi Elkin na erogal lisungi Elero. Na pesi mbote na bandeko na biso ya erogal lisungi ya Poto, bana Allemagne, bana Suisse, bana Londres. Bana ya Belgique, bana France, bamboka msupe musu na bosani bambote na bango na kini na pesi bana bumbu, bana selembao na bana makala nyuso mbote. Na sengi na ba leader, o mutamona za leader. Aza na bumbu na selembao na makala yaka to tombola eloko la biso nazobenga patrimoine. Ona bayo ba yango. Matondo mingi ya solo bandeko na banti tokomi na suka masolo ndenka na bisaki bino toyambaki bongo pardon